eloko na koloba edino image film we continue kaka frapper bango na film edino image eloko na osenga yo chicote bango edino image banza sango ya Congo edino image edino image edino image edino image edino image edino image. Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui là, on est le 27 juillet 2017. Dès que la nouvelle, tout se retrouvé ce qu'on a hôpital tenant. Donc on confirmé que le papi Pépé décédé. Donc papi Pépé n'est plus là. Donc na habité au monde donc ils ont retourné déjà. Au bas donc ça va au côté rato yé vraiment ceux qui vont papi Pépé atiki. C'est pour l'hôpital qui naie. Mais tout le monde est nzamba osala situation est un peu compliquée. Mais balobi confirmation pendant on a outil na to outil musala na benge dino image ndenge ezalaka toujours na pointe abina no MK Muswahili to koma kuna to yeba ndenge zoleka. En même temps peut to koma na porte awa na mona awa donc ba oba. Donc bien na biso Sami Baneson. Sami nwengi doko ka lipasa na ndenge son famille hein bien na Sami. Donc na ebité na lobelo po na yo kike ndenge nouvelle ezali yo pe na monde on komi awa na c'est que on se comprend déjà au lingo tala makamone ezoleka po na mutu na kati na mine na rotu bona ko to comme le baptême mais bon makamose koye donc c'est triste tellement que tu nous sois vraiment commentaire les amis pour baser éparpillé baser troublé dans Paris tombé donc tozo batté quoi donc tiengo ya papi Pépé na minute oyo tozo kota kuna total donc babi kolo vérité azé susute muto benya tara bato bazo seka to seka so boyo tsa mokino siliki mais ça le bebino de la vérité donc na ebine on le batté image tokota na kati totalaka yo panza sango ya Congo lelo Paris ya obeba Pareil baby, organisation to ebité, toko taka na kati. Donc panza sango Congo et dino image bazo confirmer bino kaka nde toza to na kati ya hôpital Tenon na métro Gambetta. Donc comme on dit oui le mot boyeba ke ndenge papa na biso ya na biso grand frère na biso donc de tout du cœur azako bela lelo onde tozo confirmer bino papi Pépé kolo vérité à satiki biso. Donc papi Pépé kolo vérité il est décédé donc il est plus là. Donc pendant qu'on est là, on se retrouve à l'hôpital. Donc tous la famille est belée. Na ebi kutene na ko expliquer bino. Donc na minute ko maka sezate metala ya système amusala donc na ndekona. Kodin ki na zaliawa, Christian Acosta zaliawa, que ma copine Fernanda zaliawa, Golf Kizo la place zaliawa donc bat baza est belé. Président Eto donc na kati kuna bat batondi kuna. Donc to papi Pépé kolo vérité. Donc dans les bois à Tigibiso, vous aurez l'image, car il y a une image tout le monde qui est
Bonjour, bonjour. Tout le monde s'est retrouvé dans l'hôpital tenant. Donc, il y a eu un sango. Papi Pépinière à Tikibiso. Tout le monde est relation de besoin d'ango, la musique qui n'est pas. Il y a autour d'ango tes amis. Relation vraiment qui il y a un aller qui vraiment. Vieux papi, c'est mon vieux. Vieux nanga Kasavubu. Donc, on a pas poto, to kutana li susu. Et bah misala na ye ngam na no salango. Donc depuis bambou le belé. Donc ti que sala que ndega ba mokile zala que malade ba no tungisa ye. Mais abunda quand même to bundi na musala toujours continuer car malade les autres déranger to bundi. Bon ba projet to kinango. Il fallait tout ça que tu semaine yo ningi to solo la ki bon. Nzambe mo azali na décision souka sali gelelo que via za souté donc za passe tout ça ni za volonté nzambe. Merci beaucoup tokango mingi te po tozo se retrouver dans la chambre kuna tozana mingi ya kolobate biso tozana mawa donc ba obe kwei awa donc to perdre ya biso moko elema grand frère na biso papier Pépi. Donc, à Paris, à Bruxelles, Suisse, Canada, aux États-Unis, on est ensemble. Ils nous fait la force, en tout cas, boya to kuta biso sto lela et pour papier za rozanga na matanga te. Papier za rolela mutu nyonso na esengo. Donc boya to kutana papier akufi awa akufi lelo la 12h54. Donc programme en salle toye bango siko tozo ke réunion par golf, toye ba programme en salle to pesa bino ba fiche. Donc matanga eko banda vraiment lobby. En tout cas, tous la mawa, bino so ba musicien mboka na biso. Oh nyonso yeba ki papi Pépi, oh musicien tel. En tout cas, vraiment bocha maboko na poche poto kunda papi Pépi. Bocha maboko na poche poto kunda papi Pépi. En tout cas, vraiment oh ezubiso ezubino parce que on est ensemble. Donc minga kolobezate to kutala biso so kunande to kei poto sala programme pona lobby donc maman José Congo mon présence de tolobaki qui est vraiment grave et na nenga famille toujours tourner nous avons passé nos maman José Congolo de tout se représenter dans l'hôpital pour la papi pour confirmer ndenge tout le monde que papi Pépi il n'est plus là quand nous lobby bana biso bomoni quand to vandi a papi za suna biso te papi akei donc bino mutu bokomona wa makambo oyo boyeba ke papi za suti mingi aloba te pesa ta Christian aloba na nkolo mingi aloba ezate kande tozoloba ka makambo ezaka organisation bore ande bomoni bimo akodi kino azopesela bino tokosela bana Congo bana Angola bana Brazza bandeko na biso tozawa tozana mawa makasi nde tozawa na ba golf na ba eto toza bato bela wa golf ntasimi makambo nyonso tout et toyawa papi Pépi akufi lelo na 12h donc yango toye ba golf abengaki biso nyonso po makambo nyonso tout papi Pépi atikaki na maboko ya golf na aisaki golf soka akufi makambo tout atikaki testament eza na golf kisola yango siko abengaki biso nde akufi biso to toa na hôpital ebembe eza na chambre tina minute nde tozosona bino ebembe ya papi Pépi yali awa donc tofandi ya tokozela ti balobi bakozwango bientôt bakendango na morgue. Donc papi Pépi akufi ka boye akotaki ka vendredi donc akokaki bien te akoyoka bien te balobi makele mataki na motu cerveau ebebi donc yango akufi na 12h donc eya mawa mpona bana Congo bana Brazza bana Angola matanga monene tous les musiciens ya Congo ndenge tozoyebisa bino bobimisa bambongo na bino na bapoche tous les musiciens ya Congo ya Brazza papi Pépi atikaki matanga moko na poto te tozo pesa bino message batu nyonso ba pesa bino ba message photo kunda papi Pépi na honneur ya munene matanga moko te na Paris awa papi Pépi azangaki donc wa kufi aza grand star ya koleka kuti ba star nyonso tout lo ba presque na biso na Paris donc faut bobimisa ba mbongo na ba poche to kunda ndeko na biso na honneur nyonso tout ya papi Pépi donc merci toi na minga olobate po tozana on a passé donc tu reçois ça les gens sont reçoit lobby de te reçoit ba nouvelle ba routine de ba Facebook. Merci beaucoup bien bomoni organisation ya makodi tout le monde est déjà na chambre ndenge bomoni ka sangwa mawa tozo confirmer ka ki pour tout le monde que non confirmation ya papi Pépi n'est plus là.
Bonjour, je suis Hector, je m'appelle Hector, je suis congolais de Brazza et je suis ici en France il y a quelques années. J'ai été bien accueilli par la communauté de la RDC. Papy Pépé, c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement, un bon vivant qui était toujours présent, qui aimait bien la vie, qui aimait sourire, qui était attaché à tout le monde, qui ne distinguait pas, qui était congolais de Brazza, qui était congolais de Kinshasa. Donc vraiment c'est une très nouvelle que j'ai appris ce matin et quand je l'ai appris je suis venu tout de suite me retrouver ici avec la famille. Il y a maman Claudine Quinois, maman José Congolo, maman Christiane et Aluambo et Tantine Fernande, tout le monde est là. En tout cas c'est vraiment une très nouvelle, nous sommes très abattus et je profite aussi pour souhaiter mes condoléances à sa famille biologique et à toute la communauté congolaise. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, dans Golfe, donc mingi olobeza te po to na kati ya couloir yo moto moni organisation babeza na maboko na yo o expliquer biso ndeni nini ezoleka. Bon, ndeka boyoki baser na biso balobi eloko ezali kitwa na triste douleur to perdre penza baobana ndenge bana mibali na ndenge Paris nde boyebaki ba mère Malou boyeba ba pona nzongo ba komba boyokaki donc les to perdre Papy Pépé na biso bana mibali donc Papy Pépé azala déjà star, c'est un musicien boyebi bantiengo ebina eza ya Papy Pépé na si boyokala eza ko zo tiengo ya Papy Pépé, c'est lui le compositeur nango baza pe artiste oyo atiki héritage nae album ebimité ayembisa tous les grands artistes congolais ba papa Bakufi que son nom de représenté ba King Kester Mené na ba biso pe baza vivant bazali ba papa Bakufi ba Wera ba JB, tout le monde sont vivants. Programme ezali que Papy peut pas côté l'hôpital vendredi à Saki Rechit to ebi etanaye ezaki azaki na cancer de foie à Saki Rechit vendredi ba ko mené à l'hôpital azaki toujours suivi en attendant ezaki moi sina okuta na ndako ana ko yoka moi kilo azoko bouger te abenga ba pomper mo mais ba pomper ba ye tetine kaka boy ko kenda c'est na moi sina ya pour moi ça ya bon état de moi était moi ça bengi abenga ba pompier non nous on était venus on était là mais lui-même ne voulait pas partir. Moi ça dit non état ça on peut nous bien te boya ba pomper ba ye avec accord à moi s'il est va transporter dans l'hôpital et lobby en tout cas yaki ko makasi barre et abima qui est barre qui kozwa to ko mona ki taille za moité de ceux qui sangwa ko saler dernière messe lobby et comme est-ce qu'on est tamo quoi comme on est tamo ki yemoko makasi na ye et ça la poto ba so ki akoki ko bika. Donc voilà qui nous a expliqué pas tout que na wana monsieur. Donc voilà ndenge ayaki ko kata motema lelo na 12h50 donc à 8h docteur abenga biso on a abenga biso appel urgence que toya ko accompagner na dernier demain parce que comme penza au bunda ya liwa donc yango to komaki ta on a ba ko benga to komi apeka kati motema yango na benga ki bon kola ndenge maloba na ndenge tikaka je l'ai accompli toujours décision na ye na benga ki tous les prêtres surtout batumini surtout bazalaki ba maman bazala na ye ba Christian Akwasa ba José Congolo ba Claudine Quinois ba Chuchu Luambo ba ma Pozokele ba sela biso ba mami to bengaki tout le monde papeto o azali mokolo na bana mibali lelo na biso na Paris o ezali engagement ngana aleki je peux rien faire sans que bikolo bazala passer biso le kuta bango il faut toujours couper ça ba bikolo bazala ni message ngezaka moko to ke na bino siko kala to sala moi sport moko pa na bino en attendant les bochana o maintenant sport to sala biso nyonso tout à l'heure pour na ba musicien congolais Papy Pépé asangisa bino na ndenga musique Papy Pépé azaki na biso. Donc tous les musiciens congolais il faut tout kunda Papy Pépé biso ko to kunda Papy Pépé pour to ko le Papy Pépé c'est le musicien une fois kunda collègue na bango. Donc ce Papy Pépé azaki na kisasa to monde monde ngba sala ngomel donc la sengi malobana ki ba kunde awa na poto ake kisasa te donc to kunda na kisasa donc to kunda na poto nyoka longo azwa danse ntengo abela pe ntengo ya Papy Pépé Kofi Olomide ayemba na lebomba Papy Pépé banzembo ezali na on est limité et côté qui peut na limité Weranson ayemba na lebomba Papy Pépé ya Joski qui a beaucoup ayemba na lebomba Papy Pépé général de Fao auti ko yemba kalate Redi Amisi auti ko yemba kalate to longoli Kester na papa wemba poto na bango souté po boyebi binimoko donc on sait que programme ezali ko banda lelo matanga ezate corps qui tanase lobi nde mardi lobi vendredi matanga banda lobi vendredi salle neto qui réunion siko na papa et tout dans tout le monde au moni de to pesa no programme matanga ya lobi salle ezapa ini donc voilà le message
sur papier. D'accord, merci beaucoup. Mami Lolendo, délégation à Strasbourg. Bon, j'ai retourné il y a papier à Koufi. En tout cas, Mami Lolendo, délégation à Strasbourg. Bon, il y a Matang et Obanda, lobby. Donc, lobby Matang et Bandi, tu retiens la adresse à salle. À partir de lobby à 12h, tu as fiche place Matanga et Rosala. Bébé, c'est maman des jumelles. Donc, on a il y a Matang et Zahao. Organisation ya Kamoko, binomo bomonde mamanzo leka, tozo continuer kaka tova na kati hôpital. Donc batu bazaki ebele, batu bazali sous ebele bazaki na chambre. Donc organisation za Kamoko, binomo bomoni ba vie ya moko na moko ndenge ba pepa kundi ba lobby, ndenge ba président Igor ba lobby, bomonde ba Christian na kwasa ba lobby. Donc organisation ya Kamoko, c'est tout o ba confirmer pina ba yebi o to binaki o ya justar. Binomo bomoni ko to lo bazate po ya oloba ko teza po matanga ezo banda lobby lelo ba ko encore ya papi pepe les grands baoba donc les cerveaux ya musique auto ngisa biso tout bazo côté la morgue après biso tozo ya marabatu tozo mona ka bino moko ya mingo lezate tozo na kati hôpital to bila to longwa te donc etondi na papi pepe bomoni ba via moko na moko nde ba lobby donc tozo se retrouver en hôpital tozo se tiller ba ko accompagner papi pepe na morgue donc tous autres n'aura pas vu à moi tous ça dans le besoin mingi ma soise tout na avis mandé tout se retrouver dans l'hôpital confirmation les bino matanga ndenge za papier pédatique sur le tout ba avis na yo organisation ndenge tout le monde les hommes na poso le baptême mais il faut expliquer quand même ban sport dans Paris mouvement partout les mamans nga na yebi organisation ndenge ba osalate azaki na musala ba bengi nga na 10h kusinga Peter Kufi muto bengi nga Richard Mutati siko moto yemba una bengi Sami c'est comme Sami ba bana ba landana ngam na confirmer Sami ke Peter Kufi na yeba ki banda lobby ke o itkal ke 10h voilà na 6 musala ti Sami azonga to ya to koma yana to yemba nguto mona ye komona pena moni ya ndenga lali naza mamba lo bateka émotion ka makambo lo bezate bo ka pasta motema batu bazokende mingi donc et a passe ok, mon suisse au continue à bien au monument Françoise donc de l'Essonne confirmé penda ya harmonie et Djenaïka donc tous en hôpital tenant l'autre tous avec na et moi mon aki da position à papier pepe ndenge zalaki to tika nzamba sala mais eza mokala nzambe donc papier pepe bien le loté donc eza nyonso za famille nana ba ma position na yo ndenge tu se retrouver belé muto mutazo pe sa vie na ye ndenge yebaki ba souvenir à bien comme on dit qu'un artiste ne meurt jamais en tout cas merci mingi ba souvenir za mingi po ipai toza ba seme ki to comme famille parce que ngai na bali kulutu leki yae abali leki donc toza ba mbanda na leki na ye donc ya bali leki na bali kulutu to comme famille ki to to kena utana nemu tozaki denema musique pe asa kota musique na biso
donc tokanga ba photo toza nango na Facebook donc lobi nazalaki awa natali ka eta ya leki na moni ka nzambe asala mais que son âme repose à paix mais nzela biso nyonso donc nzambe asunga ye po azali moto akosekisa bato azali moto ya bato donc eza mpasi mingi me toleli me tozolela kaka tokontinue kaka kolela ti mikoko bakemkunda ye eza nzela biso nyonso. Merci. Merci beaucoup Eugénie ika histoire ya papi pepe ezopesa bato nyonso mpasi bato bazoloba te bato baza ebele donc bato baza éparpillé quoi tozoyeba te nde nini tosala mais toza choix du soute il faut tozosala kaka merci pa nzambe que son âme repose en paix. Message eza mpenza te mais sango mawa yo moko mo ndenge ekomi papi pepe atiki biso lelo na 13h samuka oyo tokoyebisa bato nyonso baninga nyonso ya Paris bamoziki na ye nyonso ke ipepe akufi lelo na 13h mingi ya koza. Merci. Ndenge ndeko auti koloba donc toza en hôpital Tenon frère na biso papi pepe auti kotika biso na ngonga 13h tozali on a famille surtout le temps ba tia na morgue suite il y a ba événement bozwango après quoi on est ensemble ndé kaka auti koloba awa donc toza na morgue et grand frère na biso auti kotika biso yango na parti à pourquoi tout bazwa message même ko benga bato pour ba organisation ndenge rozala. Ce qui nous est arrivé, sincèrement, seul bon Dieu le sait et la nature en a voulu ainsi. Ah oui. Bon ben. Keba na ba commissionnaire na uti cimetière réunion munene ezaki na kati ya cimetière na ba wei ya monde entier keba na ba commissionnaire matanga so muta kufi ba na liboma ba photo o bango ba yebe sika ba kozwa soki nini ba wei ya Congo ba wei ya Ghana ba wei ya Poto ba wei ya partout ya monde entier bazo seka ba congolais o bango so ba kufi ba problème ezanga kate oyoka ono mubule bimaki balembongo mbongo utaki na Poto balembongo fini lelo solution ezwami global PM service funérailles esali makambo ofuti awa basali liyo makambo tout na kini pepele wana na bukasi ya Patrick Malwavengi yekutu basolanga na nzela te makambo tout bureau ba photo ezali okomona ba catalogue ndenge olingi bakundela ndeko na yo tata na yo mama na yo ndenge na tout oyo kolingo kopona kuna na mboka bakozwa nyonso en charge kobana communiquer na ba télévision nyonso ya Congo ba diffuser communiqué écologique yo pesi kaka photo cercueil corbillard chapelle ardente nyonso uta na Poto ba bâche ba kiti musique yo kobeta na matanga nyonso wana uta na Poto makambo tout wana awa bokosola na bureau na bango na Château Rouge na bungi Château Rouge solution zwami makambo te obalelaki boye totindi boye te donc nyonso zoleka awa so pe famille za na mubulu bazao na capacité ko zulo police nationale et yé pour ça la sécurité lever du corps bato ba komemango bata sécurité balata uniforme suka na masolo ofuti awa bakundeli yo mowei na kini na nenga bien na ba qualité ya bien musique ezali o linge beta mboka na bino mboka tout ozulo musique obeta na suka masolo oyo kozwa DVD oyo bakundaki na ba photo ndenge nini lekelaki suka na masolo catalogue ezali bobanga te makambo tout pepele global PM service funéraire ezali na 25 rue Léon métro Château Rouge okoki ko benga bango na numéro oyo 01 44 92 82 85 tote na portable na bango 06 52 56 67 16 ou bien na 06 26 69 64 00 global PM service funéraire Patrick Malwavengi bawei non basepeli